Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Olie Fali akende kokotisa mbongo kuna auti kuna beti 2 fois makamnazo la bozo kate na awa na ulobi ba combattant ba cotiser ba sombata ba ki se batika na UNICEF. Fali a donné l'ambulance, il est allé voir le docteur Mukwege. Est-ce que bon mona ba documentaire to bon mona te Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Pour bailo bake Fali azaya international. Mais d'abord Moutaliboso phase à la cocotte la Fali za yobo kechu. Yobo kechu Moutaliboso ko cocotte la Fali. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Fali aza déjà matière moboye. Mututu o monaka o achaka micro. Dozo mona na Joana mongo wana bokechu wana zoloba wana. Aliaka na sima mutu El Marabi yosha. Mututu. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Même ba o nyonso ba komi na poto lelo ba komi ko bibenga combattant. Ba komi benga combattant parce que pour la plupart ba boaka ngunda na carte ya UDPS. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. A komi combattant parce qu'il fallait profiter à Zoa Mikanda ou yeko yiko vandisa ye na poto. Donc, lelo a koiko za la raison ya ko bloquer épanouissement ya culture mobimbate. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Makasi ya boketu na ki combattant azo ganga na poto parce que yebi ke soki balingi basimbe kuna na poto ba mindele ba okotela ye. Ba combattant to bundaka wana Kinshasa. Kuna te awa. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, ça dépend de l'heure que vous me suivez. Bienvenue dans votre chaîne Capage Télévision. Merci pour notre confiance en Bino, merci de Bolandara Biso, Bosabonara massivement la chaîne Nabiso Capage Télévision. Borozala jamais dessus. Merci Nanenge Bosabonaka, bo continuez toujours à s'abonner. Matabis TV yeye pour Nabino, batu bolinga bagag, après boulot zongi moins stress, au bois qui moi coudé na Matabis TV et Roseka et Kosala yo bien. Lelo na yambeli bino notre vie Charlie Kadima, moko ya ba combattant ya IDPS na Dubaï atala kuya Fali Ipupa. Trobet un peu ma solo sur concert déjà jour du mois de bientôt là le vendredi le 28 février na makamba ba combattant oyo ezo silaté ezo persister kaka. Je dis bonjour à mon vieux Charlie Kadima. Bonjour, bonjour Bosekota. Tu es en direct sur la chaîne Capage Télévision, Bambote na bato balinga ko na ba oba Olanda. Na ba o nyonso ba reconnaître ngai na pesimbote pe na sengi na bino bolandaka mingi Capage Télévision. Voilà. Bonjour Dubaï. Ouais, bonjour. Mère Nabiso de longues jambes. Hein? Bambote belé quoi. En direct sur Capage TV, moi, Bambote, ba fan, moi. Ouais, ba fan Nabiso. Tu as un temps à Bisengo. Hein? Nous autres, CP là.
baye baza na kati ya Paris euro baosomba balatalataka po ezopasuka le 28 wana donc Bercy donc ça dit nayebi te quoi Eric Lacasse maître José Kalombo staff mobimba basadio kazadi na Panama wana donc nayebi ke nguluma pena bana barumbu maître Womo Mampala donc batu basala wana pena donc ekoyinda na Bercy quoi. Merci. Mon vieux Charlie, na benga ki poto so un peu sur tout ça moi sima, tout ça moi récapitulation, il y a émission au Bosalara na Cynthia Kapach. Ezalaki à propos ya concert à Redi, bolobela ki makambu ya ba droit d'auteur na ba combattant. Mais aujourd'hui vraiment tobeta c'était sur ba combattant parce que le concert a fallu ezali le 28 février mais ba combattant bazo telemela kaka concert wana balingi te ebetama. Yango to zaki na posa na yo parce que to ebi ke yo posa moko ya ba combattant le baka bien message dans ce qu'on lancer vraiment et kozala écouter puis exécuter. Yango to benga ki na Kapach télévision o expliquer biso vraiment bien au lobapé sur pour na ba combattant au bazo luka ko tchamo troublé parce que ba lobi vraiment mon boulot et kobima ba vidéo zo salema na ba armée donc lobela biso moi di loba. Merci mingi na yo pona ko yambanga lisusu lelo. Merci pe na Cynthia Kapach o ya kanisi qu'il fallait na ya lisusu lelo pona ko kolobela lisusu makambo to lobela ka la fois passée. Na concert ya Redi nazalaka invité na concert ya Redi na Bellevue. Les Rwanda na utai poto nakendaki kuna nakendaki pona ko soutenir Redi ya misi. Mais là na komi kuna balobi na ngai mais yo na concert sikoyo ba combattant na poto balingi ba musicien ba beta te yo awa na concert na lingi to banda ko soulever point moko so bolandinga na émission wana l'heure na sololi na lobaki na ba combattant oyo nyonso bazaki na poto na lobi revendication na bango ezalaki noble. C'était quoi leur revendication ou notre revendication à tous? Ezalaki départ ya Joseph Kabila alongwa na mutu ya mboka parce que tozalaki ko considérer ye lokola étranger pe tozali komona ke à cause na ye nde bandeko na biso baza konyokwama na est ezo osila te alongwa atika pouvoir mwana mboka azwa pouvoir. Alors na émission wana leur ngai na m'imprégné na réalité oyo na ekokuta na Kinshasa na machine oyo esi etiamaki en place na ba occidentaux ezalaki moyen mususu ya kosala ezate il fallait à tout prix Kabila alongwa. Pourquoi il fallait Kabila à tout prix alongwa? Kabila aya na 1997 par la voie des armes na Minduki pona kobenga na Mobutu kokota na pouvoir. Tshisekedi abandi kobunda komba ya lutte pour la démocratie banda mbula nini 82 ko créer ya deuxième parti politique bitumba wana eboyaki Minduki. C'est pourquoi Batebele va comprendre pourquoi est-ce que Tshisekedi Etienne Wamulumba n'a jamais voulu travailler na Batuya Afdel n'a jamais voulu travailler na Batuya Sobayaki parce qu'il ne voulait pas que le pouvoir soit conquis par la voie des armes. Et Zaki Sikoyo idéologie oyo biso nyonso to s'imprimaki biso nde ba combattant nde biso ba combattant balagi na UDPS parce que le Rwanda ezaki un père yaki na ba militant yaki na combattant biso nde ba combattant ya UDPS même ba oyo nyonso ba komi na poto lelo ba komi ko bibenga combattant ba komi benga combattant parce que pour la plupart ba boaka ngunda na carte ya UDPS la seule carte à ce moment-là ezalaki crédible pour que Mundele afungola moins matoi ayokayo andima pe kopeso ata mukanda ata 2 jours. C'est ainsi que lokola bayebaki ke ba oyo bazalaka na UDPS baza ba combattant, c'est ainsi que ba oyo nyonso lelo na poto ba komi ko mibenga ba combattant. Mais est-ce que Bokecho azalaki combattant l'era Mobutu? Totunana na ba oyo bazana ye combattant. Na ba oyo bazali na club de Mobutiste nyonso baza na poto. Est-ce que Bokecho azalaki combattant l'era ya Mobutu? Nandimité.
combattant azalaki ko combattre nini. Parce que leur wana boyebi ke bokecho azalaki na agi musicien agi na Suède no betati na ba Guadolite. Mais leur wana biso tozalaki déjà ba combattant. Toza déjà ko s'opposer na pouvoir ya Mobutu, pouvoir dictatorial. Bokecho leur wana azalaki na camp ya Mobutu, ya dictateur, azalaki combattant. A commis combattant parce qu'il fallait profiter à zwa mikanda ou yekoki ko vandisa ye na poto. Donc lelo akoki kozala raison ya ko bloquer épanouissement ya culture mobimba te. Na émission wana ya Cynthia Kapashi na lobaka que nzela ezali oyo eko permettre que changement eya na mutu ya mboka. Na lobaki na ba combattant bazala kimia, bazala calme total nzela tozo kende ici ezali. Ba oyo ba kozonga na internet ba émission wana ezali, ba kozonga ba ta l'émission wana ba yoka maloba na lobaki. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce changement-là. Nous l'avons vécu aujourd'hui. Fachi Aza na pouvoir. Fachi Aza congolais. Biso tozali ba congolais. Bitumba na biso ezalaki ke congolais avanda na mutu ya mboka. Ende eloko oyo ekokisami lelo. Donc, soki yango esi ekokisami na bandi tina ya kokanga lisusu culture ya mboka ezali te. Lelo na musique na ba fête ya ba congolais. Est-ce que soki tolingi tozonga kaka na ba 1990 quelque même na ndako ya famille ya ba Bokechu bazako beta musique ya ba Nigérien te na fête. Mais lelo musique ya ba Nigérien est comme incontournable et comme ko beta na ba fête parce que tout simplement biso moko ba congolais to bloquer culture ya musique na biso. Bato esengeli ba kanisa makambo na zolo ba lelo. Lelo ba ivoirien ba komi ko telema pour intervenir pour la musique congolaise. Il faut toyoka soni. Il faut toyoka soni. Ba ivoirien oyo dans les années 90 ba pekisaka ndombolo ebeta na territoire na bango. Ndombolo ya style la musique ta. Ndombolo za rumba congolaise. Donc ba boya ki ebeta na mabele na bango. Ba pekisi culture na biso et s'échanger na culture na bango. Mais tala lelo bango mutu ba komi ko zo devant pour na ko protéger ba artiste oya biso. Parce que ba monique biso moko ba congolais to bandi ko détruire culture na biso. Or yango ndezali porte étendard ya Afrique. Et surtout par la voix ya musique. Et ça c'est quoi ko poser problème ba combattant oyo baza ko sala wana il faut ba comprendre lelo que nous devons laisser passer la culture avant tout parce que c'est notre identité. Non, Bokecho azagi musicien. Bokecho azagi na Suède. Lelo na obeta lisolo bana ngwaka balanda ngai. Ba o nyoso bana poto baza ba combattant balanda ngai. Bokecho soka azotala na TV ayebi ke oyo azoloba wana Charlie Kadima. Ngai na lingwala na itaga noko esombo Monzo Wabex président Aloubé na otanga kutu na otanga seigneur na otanga papa Zaiko bayebi l'air so batu nyoso na ba o bakufa na ba o bazana bomoi l'air bazolanda bayebi ke Charlie Kadima combattant ya UDPS combattant Mobutu na pouvoir tozaka na bango baninga mais soki manifestation bandi to ko activer to kangi balabala cointi coin. Mais lelo oyo Bokecho akomi combattant nga nazo kama Bokecho akomi combattant ndenge nini. C'est vrai l'air wana fallait to sangana biso nyonso pona ko benga na étranger oyo zazaki na pouvoir. Oui, combattant, viens, nous allons combattre. Et nous avons combattu, en fin de compte, il est parti. Mais maintenant, toi, tu changes de cap, tu deviens quoi encore? Combattant pour combattre qui? Non, mais mon vieux, balobi nini que oui, banda combattre que mutu o azaki liboso étranger azaki liboso alongwa. Mais moi na mboka aïe, jusque là bazo mona changement izate. Beni na este kuna ba problème ezakaka ba kila ezotanga kaka. Yango bazo luka lisusu ba combattre lisusu oyo azali po akende ba luka oyo akotia vraiment calme na pays. Eza mabete, eza mabete. Mais tout suite instauré démocratie. Depuis 1990, Mobutu a instauré la démocratie. Multipartisme. 1990. Bokecho azaki na Kinshasa, Suède, Ayebi.
Ok? Lelo oyo la voie démocratique pour pouvoir y accéder aux élections, au pouvoir, c'est les élections. Donc, ce qui Bokechu a besoin de changer pouvoir de Azela en 2023. Parce que si Koyo, ce qui a l'inga accéder, quels que soient les moyens qu'il voudrait utiliser pour de choir Fachi, ils ont la coup de tête. Oui, pour le moment. Ok? Ouais. Donc, est-ce qu'il faut procéder na voie les sous ya coup d'état? To azali penza, ce qui penza combattant, c'est qu'aza démocratique. Donc, ce qu'aza démocratique, il faut la 2023 pour changer, pour atala ce qui y a kota na pouvoir. Si koyo alobi oya ye azo silisate, yango to lobi to lakisi mécanisme ndenge nini ya kolongolele. Mais aye baboy bitumba ya este ebandi na 1900 combien? Pour Mobutu akimi na 1997 atiki yango. Mobutu akoka kosilisa yango te. Bokechu place azali alandanga bien. Tozalaka na 9 provinces. Ok? Oui. Mukolo Mobutu a s'hazardé ko diviser Grand Kivu en 3. Tokomi na 11 provinces nde porte ba afdel ba côté là. C'est pourquoi Mobutu allait là à l'Obia, on m'a poignardé dans le dos. Parce que ceux qui ont demandé à ce que Mobutu a commis ça 11 provinces, bah yebaki que le poids mystique du pays par rapport au chiffre 9 était indestructible. Il fallait bouka yango ba pesa 11 pour créer une ouverture. Donc Boké tu vas comprendre que l'aspect de la guerre sur le Congo est spirituel. Est-ce que Bokechu est spirituel au niveau d'arrêter la guerre à l'est du pays? Actuellement, je ne pense pas. Je le dis, je ne pense pas. Et il ne me contredira pas. Aujourd'hui, l'état-major est installé à l'est du pays. Aujourd'hui, ce sont des poches de résistance, des rebelles qui font que, oyo, bazara kati ya zamba, soki bayoki basoda bapusani epai boye babimi babomi bato na mboka boye. Mais aujourd'hui guerre eza lisusu na benite tant mususu Bokechu azaka kana poto ayebite. OK? Lelo est-ce que na tuna lelo Bokechu azo pelisa musique ebeta na poto musique ya ba congolais. Est-ce que na beni babare ezaka te? Ezali. Ebeta musique te? Ebeta et puis babi plus kuna kutezaka fali. Ah mais parce que fali akenda kuna mbala mibale. Ba combattant baza na poto bala kisabiso que bazali penza na volonté ya ko aider bato na beni na bandi soki ba pose bango so babeta ka libanga presque bango tout so babeta ka libanga te ba o baliaka na social baza ba cotiser l'art ata 1 euro ba somba ba kit ya ba médicament ba kendo tika na HCR ba kendo tika na UNICEF ba siège nango eza kuna la France. Ba siège nango eza na Belgique. Bakende utika kuna bakoma likolo République démocratique du Congo Beni. Tout le monde a volonté na bango penza ya ko aider Congo. Tala, lelo na ko expliquer ba te loko moko. Nous avons combattu la dictature de Mobutu en risquant la vie. Nous avons aussi combattu la dictature de Kabila et le père et le fils tout en étant à Kinshasa. Moi j'ai risqué ma vie mukolo bakangi RTNC na bato Congo bila. Bana lingwala nyoso ba Holanda lelo ba yebi lisolo. Ba kote langa na lupangu na bamura ba zwanga ba bimisanga libanda ba tia minduki ba beta nga masasi liboso ya RTNC. Pourquoi? Parce que ba yebi que na 2011 j'étais le motivateur ya campagne ya Etienne Tshisekedi na commune ya Lingwala. Et na vandaka na coin ya RTNC. Na tia ba nzembo ezo yemba papicho mutema mabe ba mura ba telemi ba otala ngai. Est-ce que Bokechu soka na Kinshasa l'air wana na Kabila ako salang na limité makasi ya Bokechu na ki combattant azo ganga na poto parce que ayebi ke soki balingi basimbe kuna na poto ba mindele ba okotela ye ba combattant to bundaka na Kinshasa kuna te awa na elongio na zolo babatu ba yebi na baya ba telemisanga jeep ya Sarma misatu na terrain ya Okal na RTNC. Batu nyonso na lagi na ba campagne ba kimi na tikalinga mo na vani na ba ba soda wana ba lingi nga ba bizanga toye ba pesi biso ordre po na yo lingi Kabila te olobi batu olingi batu ba voter Kabila te
na tuna commandant wana question moko na lobi na ye na liste ya ba candidat baza combien alobi na nga 33 na bi même Kabila place azali ayebi ke batu nyonso ba ko voter yete donc ngai nazali parmi bato ba ko voter yete. C'est ça la voie même de la démocratie que lui a voulu. Si il ne veut pas qu'on vote une autre personne, qu'il nous ramène à la dictature de Mobutu, qu'il nous dise voter vert. Soda wana batala ngai ba sauter ba kotina mituka ba démarrer lingwa la mutu manatere ba tubando ba beta maboko ba mituna eloko nini na sala po ba soda wana ba regagner mutuka soki bokecho alaki na Kinshasa linga kima alga telemate. Donc les gens qui combattent à Bokechu, amone la ba musicien te. Yé moko Bokechu aza musicien, aza chanteur. Na utolo ba wa Suède. Na tangi na énuméré. Les gens Bokechu muto ya koki ko pesa émancipation na culture. Est-ce qu'à cause de la raison ya obstacle ya culture, ya mboka mobimba. Soit disant pour na ki combattant, oyo tikala kutu kozala te na Kinshasa, oza combattant te. Biso ba combattant les lots tozo yebisa yo, toza ba congolais. Laisse la culture du pays émerger. Aujourd'hui, tokomi koyoka musique ya ba Nigérien likolo na yo. Tokomi koyoka ba musique ya ba Ivoirien likolo na. Est-ce que lelo ba Ivoirien ba koki ko kote la Fali? Po ba iro bake Fali azaya international. Mais d'abord mutaliboso faza la kote la Fali za yo Bokechu. Yo Bokechu mutaliboso ko kote la Fali. Omoni ke bokomi ko teka culture. Soki yo zo ko kasu ko yemba te. Tous to comprendre que c'est de kufa déjà. Donc ceux qui ont ko ko yemba te tika ba oyo bazali nanu na makasi ya ko yemba. Tika ba oyo bazali nanu ko tombola drapeau ya mboka. Ba tombola yango na culture. Problème moko zo gete yo tan mususu yo zo monate. Ba plainte essayer komi enregistrer contre yo. Ba komi ko luka batia yo maboko ba refoulé yo ozonga Kinshasa. Et puis ce ozonga Kinshasa kanga makamuna olo bano lelo Bokechu. Fatia au Kangote. Ngai na oyebise. Excellence, Monsieur le Président de la République, Soki Bokechu a commis à Awana Kinshasa avec nos hommages les plus déférents. Kokangete. Ananda kute. Avanda. Azape na mbongo te ya résister na Kinshasa. Ata ye na mbongo soka vandi na hôtel a futango 1 mois. 2e mois ko futango te. 3e mois ko futango ta hotelinga na balabala. Pasi wana nde komi ko sala ke ba komi ko belela ndenge wana moye bazonga Kinshasa ezate. Donc batika ko komisa cop babenga ngona mutu ya batu ya Beni opo mboka ya na matanga. Na Beni muziki ebetaka. Bo utu yoka teke festival amani utu sala na Goma. Na Este e utu sila kala mingi te. Poulain na ngamo ko uta ko beta kuna Céline Banza auto beta. Bangonde vie bango siko souci na bango ezande ni monde ba festival les osala makuna we rapé a préparé concert mort de la paix kuna inosa beta ki na Goma Gez Mario te pas beta ki na Goma babi olie fali akende ko kotisa mbongo kuna auti kuna beti 2 fois makamna zola bozo kate na awa na olobi ba combattant ba cotiser ba sombata ba ki se batika na UNICEF fali a donné l'ambulance il est allé voir le docteur Mukwege. Est-ce que bon mon documentaire to bon monate? Qui l'a fait? Bokecho na poto ala kisibiso ndenge Bokecho comme ko somba bilamba na boutique de luxe. Bokecho ki na mbongo somba bilamba na Bokecho to kablano ba veste tozo tongisa na batailleur na zandu. Poto yoke ndo beta musique. Oye pa na ngana lingwala oya ko senga ba veste ya dam ya Papa Wemba. Po ke ndo beta musique ya Suède. Lelo comme ko kota na boutique de luxe. Mais ben hier ezali ça la cotisation na mettre yo na défi. Ça la cotisation pesa batu ya HCR na poto ba komemango na avion gratuitement au foot à douane te. Tout le monde a organiser ba combattant na poto pour na ko aider effectivement Congo. Ko bloquer Congo te culture ya Congo etambola lisusu te to komi ko subir influence ya culture nigérienne, culture ivoirienne. Parce que yozo kanga ba artiste lingite ba beta na poto Bokechu. Il faut ça la très attention. Ba okanga yo, kanga makamna lo bano ba ochayo maboko ba refoulé yo. Yo ozo mona teke ba tokutu ba na nationalité française na belge. Ba refoulé bango ba na Kinshasa. Yo na nationalité te oza belge te. On a résidence.
moko tokutana no na Kinshasa tokutana no ata na ngwaka na otuna zana capacité nini compétence nini yo bokecho za nango même na ngwaka et pas za vendre na Louvre et pas ba Didi Asunta na ebite soki noko sayo asoba azaka ka bona bomo itiko noko sayo bobenga chuke bobende matoi noko esombo ngayeyo nazoloba ba ozongisa wana Kinshasa chance la vie papa yeyo bobenda papa matoi ba ozongisa na Kinshasa aozanga moya okoma na poto akitisa minduki na ye wana tomboli ya pamba ezo servir ne lokote avanda kinya leske ndelo na ngwaka na kuna na lac Mwero pa yoza ovanda na compétence nini yoza eske mutakondi mata yo boketu na ngwaka kuna oza ata chef d'eri na niveau nini yoza na oza ata chef ya balabala to bandaka kuna na coin kuna na sima lac Mwero na sima la voie ya stadium à la voie d'Isaïr toke na ngoka kata ti na wangata na kondi moza chef ne donc ça makelele ya pamba oyo utika lokomela ni député ni bourgmestre bato bazo utiliser yo pour finalement te sacrifier. Voilà. Ok, vieto zongela auto sola mukena Dubai tomoni baninga baza na Paris bakenda ki tobi ke yo po boka trop na groupe afali donc évoluera vraiment na afali pour pas mais toka mwenga kutu nazaki surpris tant na monyo lelo que oh azaki natikali qu'est-ce qui a fait que otika la baninga bakende bakabula bakei ba emani donc belé baza kuna bakei comment yo on s'est retrouvé dans kin qu'est-ce qui s'était passé bon eza musala tuza ngabnande na zabo na liba premier sergent major ba simba ba arme lourde na F victime na beta penda don na robanda na beti ba oya ya fali oya ya dikapi na longwe wana na yena meta kumble kitimba ko binema aya bazobi kapinga mutomwe vous comprenez to lelo na beta ba confusion yena bimi na gauche bilogo esama mikolo na beta ba sumbile mwalele mugetu yesumile lipapa mala oya sumbila mwalele mugetu yesumbile lipapa aya mugetu yesumbile lipapa ma o comprendre na beta ba alendi yo na beta ba arme belé na sima na ba arme lourde na mouvement siko yo ndingo lo ba ke bota ba arme belé faki normalement fako za wana si eza musala omoni biso to na groupe d'accompagnement marabi yoshua mamaramba ba voyage pa na biso yo ebikaka tout ça na kwenda vutuka to te ba tourner Afrique to ye le sengi ke ba masa mususu batambola deke bazoya boye tokota sous États-Unis wana ba Canada vous comprenez kana micro ebisanga sous Dubai yo tikale meneno kioye vous comprenez pour exemple musala pa na biso voyage bon to betara na biso ngo ba ya bake ba sa musala ka obiso to sala ba boloke baza wana ba busol baza wana ba babi magema ba kabuya taku tu disque o kabuya saki te mais pa na biso papa na biso azaka na bolingo El Mara omoni otalaka muta atikali na kini me yo mona ka ke vitesse ali ba vie ba ali do ba encadrer donc makambo bina kitoko donc na rolela le te pona ebiki boulot wana ya ngonde tambusa biso maman ça va ça les 28 ans donc beba na Bercy wana omona pena ke tambo ya buto tambola susu beta ba Boston ba Canada to tambola to yaka na micro donc chez biso voyage le bela biso te pas biso ezalaka nango pana biso ezalaka nango chaque fin un mois faut bouger 3-4 fois to zongi donc et à boulot liste kotaki bon ba ba keta on peut ba ya liste kota biso pe to tambola to ye pana biso na to lela ma voyage te El Marabio chaza et en plus azana nous vraiment na bolenge nyonso Mobutu El Mara donc ndi azawana donc nana nga pepele talaka na maboka ve Charlie donc moi liloba na ba oy makambo ezobi mabaluka ko saluer Fali ba ça de toute façon de tout le moyen que concert ebetamate to mona ki ba vidéo moko bima ki ya sexta ba bi paraît que baza ba musicien Fali to moni vidéo mususu ya Marco 6 ezaka donc e bazo lukaka ba saluer concert à Fali benga ngo ba kosa leka on comprend Fali aza déjà matière moboye mutu tout o monaka o achaka micro dozo mona na Joana mongo wana bokechu wana zoloba wana aliaka na sima mutu El Marabio mutu tu
ntako vanda boy momine nzala bavandi bu ende nini costume ba che ba parfum banila yaki na TV kombo fali po bana badami donc ya matière moko bo représenter diamant la musique na biso via ucholo bangwa ozomona ke tokenda ba mboka na Afrique ozomona pina ke non soto ye mboka komi feti mais soko tali ba leader wana ba oganga ganga kuna yana bango awat cha ba ona gant hotel cha ta $20 mo bat boya te aigle donc biso na minute total to contrôler banyama mike ba oloba eloko ate boke tu amuke so azai munene fa continuer musique ya mbonda biso to bana ne grandi na barumbu via yebi ve na biso chuke chana se chana se pena mamolu ko kango te aigle mamolu ko ya niveau na yo te taba vie ba expliquer ba kati to tigala oyeba yo te biso to kola na barumbu awa to tigala oyeba o kombata te moko zongsa na boule bomona ndule samedi et ali na kata Paris wana batu bauta ba Londres batu bauta ba Ngola bauta Afrique ba okende po ba bige événement ya ba africain événement na biso so biso to linga to comprendre makambo te so lelo na kini so lelo lokumu ya musique na biso et ali lelo c'est El Marabi yo choix partout to mona équipe na biso Simba ba beti na Uganda to poli to lata bilamba to leli mais so pesi aigle drapeau partout na ba fille d'ici de mona ba grand pote loko ba Snoop drapeau RDC to sa lokuma mboka boke tu asala lokuma mboka na nini ata biscuit ya pamba via to lo bango ndeto lo baboto uta ba goma wana ba beni to pesi ba don ya ba ambulance to pesi ba kisi to pesi mambo ebele mais yo ganga yaka kini pesa ba don ba mona yo sikoka batu wana ba na poto ba mona ba image ya ba don wana batu wana ba yebi ke bana ba ndeko na beni bon sepela na yo boketu muta salisa ba ndeko na bango yo betsa ndule te et puis mbongo ya ndule wana ekeka na makamu na bango et puis alobi 10% ya oyo kota na concert autinda ngona nye mais to zala bien to fungola baninga nzela El Marabi yo tango beta bomona ba verambo ba oya bomona ba vena biso ba wera ba oya papa biso Félix Wanze kwaza déjà kuna talaka grand prêtre vous comprenez donc makambo eza bien match ya bien wana ba kosaleka biso to benga ngo biso to bien éduqué na mouvement biso ozo biso na ba japa pamba wana te Marco si sa fils du roi boluka bosala ba jeu wana te bosala ba jeu wana te pour bien contrôler Diogo boke ba donc j'ai nango bien samedi ils ont pasuka na kati ya Paris na Bercy donc vendredi donc fin du mois ils ont pasuka na Bercy kolonga Bercy wana donc bandu les ali donc biso pena to tambolaka mer biso tambolaka dès que ba oya boy kalate na biso mer na un aéroport yaka masolo yango na kei dans quelques jours na oya donc to ko so ba ya ba bien ba noko esprit to sa rande to sala na kini to betango dada pana biso ya gali yamba dada vena nga jindo lia ki chifatele yang nzongela ko banga te nzongela ouais mon vieux to le belempe to mona ki moko ya bino ba combattant Rex aleka ki na émission na journaliste moko Jakindala. J'espère que tu es au courant mona kango to zaki vraiment dessus na ba propos Jakindala abimisaki to mona que grande partie il y a ba parisien on peut dire il y a ba français ba ça d'accord que concert wana ebetama mais ba oyo bazo telemenango ezaka bana ya Congo ba ya Congo OK au leto tombo la bendele na biso kaka biso moko mutu to sala toza posa ke ekita lisusu en tout cas et ça là qui vraiment bien té comme on a émission ana comme on a ndeko Jakindala ko bimisa ba propos abonga lo biso ki kutu ba bombe za ekende e bombarder batu ba kufa pour na yo vraiment ko ki ko commenter nini sur émission wana elekaki bon Jakindala na pesi mbote c'est mon neveu OK na pesi mbote place azali mais kozonga na ba propos na landaki émission te mais na yoki ndenge et jaser de partout et ça ne fait que se répéter et pour la plupart de ce qui est radio trottoir au Congo c'est ce qui est vrai regret nanga ezali que soki ezali ba propos o ya tenir donc atimo libulu na ye ya kufa na nini na politique pourquoi na lobi ezali kufa na politique lobi oza député bato yo ba ko voter lobi nde ya bongiseli ba bombe pona ke no panza
Donc ba oyo déjà ayeba ke ba oyo bazali pour que bakende concert ba oyo bazali na Kinshasa bazali pour que concert ebetama. Donc ba indexé déjà Jackie Ndala na 2023 akozala candidat député nani aotali. Donc il faut attendre déjà. Et ce qui est bizarre, c'est le politicien qui vient de l'univers, il y a chronique musicale. Oui, c'est ça. Ce qui fait très mal, quoi. Ils ont choqué. Pour y a domaine. C'est lui qui recevait les artistes sur son plateau pour hisser haut l'étendard de la musique congolaise. Yé mouta comme il préparait ba bombe, abandi ko comme terroriste. Donc lobby boka moité terrorisme. Na mitou ya ba congolais et bandi ko kota parce que idée ya koluka explosif et lingolo bani. Et les raisons incité batwana France za mboka abatu. Vraiment. Les lozo yebsa batu bala ta ba bombe bakende kuna. Bakoki koyoka ngo kaka na batu ya Al-Qaïda balati bombe bapanzi okosamba ndenge nini okoloba lamuka mutatindaki yo po lamuka na yebisi yo déjà fayulu akowanga na yo muzito akowanga na yo soki Moïse Katumbi bakowanga na yo yo kama kamunga na oloba no lelo bakowanga na yo. Donc il faut yebaka ozo s'engager ndenge nini. La politique n'est seulement pas dynamique. La politique est aussi stratégique et diplomatique. Donc si tu n'as pas de diplomatie et si tu n'es pas stratégique, tu vas te casser les dents, cher neveu. Parole d'un oncle à son neveu. Quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Comme vraiment cité, comme na souka, qui est vraiment na souka. Moi, mot de la fin, conseil na ba combattant message parce que tu as dit que concert wana ekozala ekobeta mabiso nyonso tout wana sima vraiment ya fali. Donc tozo tombo la bendele Congo vraiment il faut tombo maba oh nyonso tout bazolo baloba wana c'est pas bien ensemble na Congo nyonso tout ezaka pona bien na biso. Moi mot de la fin message roki ko lancer pour na ba combattant au bakolanda. IDPS viva. Ba o nyonso balandinga place tozali. Musique ya Fali ezali musique ya mboka. Fali ayembela pe Kabila te ngana na Kinshasa. Ngam na oyel sabino ayemba Kabila te. Donc ana makamba Kabila te ba obo yembela Kabila bo yebi bango. Soki bango bozela bango. Fali ayembela Kabila te. Fali a osala musala. Bana nyonso yo bomoni wana na sima na ye. Baba na Congo, bana ba famille wana Congo, batiki batata na ba mama, basi na bana, ba yaya na ba leki. Pona kobeta wana, pona honneur ya mboka, pona koluka mwa lipa ya kolesa famille. Botika miziki ebetama. Ezali kotombo la culture na biso tozali awa. Nazo kama ke bozo boya. Kofia ya kobeta na poto. Mais tokoyoka ba annoncer wana karibu variété. Suzuki ya kobeta na ngandanta baikote. Bobo ijibe ya kobeta, boyoki ke Emeli ya kobeta kuna na libulo ya nsoki nini. Me bazo beta ba miziki ya bato bino bobo iba ya kobeta kuna. Me banani ba okende miziki yango lisusu. Bino lisusu ba kombata. Finalement matanga. Bolingo boti yango kaka sans unique na ba musicien ya Kinshasa. Po ba oyo baza kuna pe ba congolais. Bino pe bato bozo kende na tabawa na ba congolais lisusu. Donc botala eloko bozo sala bien. Staff Treza kuna déjà petit nanga déjà Scanten aza déjà na Paris. Donc équipe Mobimba déjà mot d'ordre eza wana Scantawel contrôler ma solo et Fali aza wana sécurité au maximum. Sécurité au maximum. Basimba kutu yete. 52 balondo. Mon d'ordre. Gardez moi la maille. Sécuriser. Et dit badiata. Sécurité à moi la maille. Ezala na pointe. Bana maille tout. Na pesi mon d'ordre. Scanten aza déjà wana. Scantawel. Mon d'ordre eza déjà. Bokechu soku bozuye
avion aya awa bokange kuna te avion aya awa biso to bunda to ana king ja contrôlement. Dubaï, moi, mot de la fin, Bambote na bateau, bazota la yo, bafan na yo. Ouais, nga bena na olela mingi po na biso vie na biso Jacques Ndala. Ve yo yebi. So lelo pena mokili yebi ndongo sa wana yebi ke muta pesa onction wana. Yo yebi. Ndeka balobaka, Jésus alobaki. Ata yo boyo beta maboko mabange ebelela. El marabio sha aigle. O mata okita to contrôler mokili. Nous les beta ma samedi oyo. Batutu ya Paris. Vendredi oyo batutu ya Paris. Londres, tout Belgique. Bah y a pas Jo, bah Makati da Rosa, Eric Lacasse, Maître José Kalombo, Maître Womo Mampala Talaga El Marazana Racha Panama contrôle. Aigle Zawana sécurisé batutu bazawana et ça la biso bien. Match ya bien. Vendredi oyo biso tout tolata kitoko bana poto tolata kitoko bilambela lalaki bo peyagi bilamba ezako luke venema aigle koti na mboka bolata lata vendredi boya robina confusion confusion animation ça la mikolo oyo kangi masolo confusion boyo kango na kacha Bercy après wana ba tourner zali to tambola quant à moi na robanda mbala moko na Eric Lacasse garçon noble Maître José Kalombo Toyoana Kevin, fils du roi, Azawana Bambote Belé, ba tout balingaka nga Dubaï. Boya royoka animation na bino ba masa bazawana ba opesa bino bilengi, ba busol bazali ba boloke ba ali ba babi magema, ba pote na nga so ça la ndeto ça la quoi, et ça biso bien. Ba mota suka na El Marabio shwa aigle. Zambe na bango nyoso to contrôler mokili. Et là, il y a des toko, si c'est Dubaï Bel Air, l'homme en confusion, Baramboise Belé, Togoyara Panama, Tokopesa Bilengi, Kitoko. Merci beaucoup Dubaï, Toro Lukayo, Zon Alisusu na Kapage télévision pour lobela parce que tout le monde qui m'a loba. Parce que wana bina donc masalanga, yepna masalanga kati, bamote belé quoi. OK. Ouais mon vieux, na linga na bakisa so elo moko sur concert. Ndenge nazomonela concert wana vraiment soki ebetami ekoluka bato ebele barefoule bango ebele vraiment bato baza na poto bakozala vraiment refoule peut-être eza mpona ngo te yango bazo intercaler mpo bazonga te mpo eza bato ebele se retrouver vraiment na piège wana batombe vraiment na piège soki olingi kozonga te tika musique ebeta te effectivement eza piège. Parce que il faut que la fonctionne. Tu sais qu'il prône la liberté de l'expression. C'est Boketu qui est le plus bavard là-bas. Fayoulou a ça qui m'a kellé là-bas, Tikeli Azo, Kokalisus Koton, ça s'intéresse. Donc, Mindele Baozoa, Boketu Baotinde, on a Kinshasa Batala, ce qui tu sais qu'il y a China Boloko. Yango na Utolo Bawa, Bako Kangaye, Te. Ce qui est à comprendre, il y a déjà que les douceurs sont à Kinshasa, donc il y a une musique qui est bêta. Ce qui est à Tchemoutou Makasi, à Hollande émission, il y a aussi tout comme à Kinshasa, au Kanissa. Vous comprenez? Donc, la machine est déjà mise en marche. Maître Homo, Yamampala, na pointe, Manix, Machuda. Lengelo machuda ngenge équipe mobimba oyebi déjà que wana ya latino mutana na pointe donc ba ona otanga nyonso oyo ba jidoka ba maître ya jido ya kini ya solo ba maître ya jido bokecho asa jido te bokecho sala jido te ona otanga oyo za ba maître ya jido bo sécuriser mwana mai ezali pour la culture ya Congo ba maître nyonso ba jidoka nyonso oyo bazali na poto bo sécuriser mwana mai parce que ezali étendard na biso nde bazali kotombola drapeau ya culture ya Congo bajidoka nyonso baza kuna bunda na équipe nationale donc bobunda sous l'étendard ya mboka bobunda sous le drapeau ya mboka oyo baye kotombola kuna na Bercy tala lelo na olobelo moko
babundisi musique ya Congo et bouger te ke potote okotangela ngabi en dehors ya ba congolais ba oyo ba réussir ko beta Olympia ndenge ba congolais ba betiango ba oyo ba réussir ko beta Zénith ndenge ba congolais ba sakana nango ba oyo ba réussir ko beta ba Bercy Kofi Asenga ba pesa Stade de France ba boya parce que ayebike azali la musique congolaise est en train d'écraser les mythes il y a la français Olympia za salle mythique mais ba beta yango ba dada ouais razwa Zénith a beta yango 2 fois double tac tac bozwa musicien mususu ya Afrique boti aye na Zénith a beta 2 jours total baka babundisa musique ya Congo makamna oloboyo Côte d'Ivoire aboya ndombole bete pa na ye Cameroun lelo ba Camerounais bazo protéger Fali Cameroun a peki ça ndombolo ebeta na mabele na ye parce que musique na bango eza subventionné na gouvernement français mais musique ya ba congolais eza subventionné eloroté mais ba congolais bazo beta na ba salle mythique et pas ba français o baza promis bazo ko ba colonie française ya Afrique o bazo ko beta te. Donc il faut comprendre loko nini ezali koleka pona ko casser culture ya Congo ezali patrimoine ya mboka. Donc soki bokecho za congolais fungola matoyi yoka un homme averti en vaut deux. Jack Antoine. Bozala ki ebele kolanda biso to komi na suka émission na biso to zala ki na vie na biso Charlie Kadima na Dubai atala ku ya Fali Ipupa bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino Kapache télévision Matabisi TV PE bo sala vraiment quand ndenge to yokanaki ye moko le général major Cynthia Kapache bambote ebele place aux alliés na pesi mbote na maman na ngai mama Siska mon oncle Freddy Bosekota the king depuis Turquie, Bambo Tebele, Aminata, mon ami, je te salue. Donc, on se retrouve au prochain numéro. Je vous dis au revoir et bye. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere. Nela sabre, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame. Nasa lefo na kamala dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza Misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé. Misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, Misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye po na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie. Kapache TV. Kapache TV. Kapache TV. Kapache TV.